mboka. En toi, site bomoko ya mboka vraiment site nzamba pambola bino. To lingi koma ka site koma niveau même ya télévision. Azo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka, ezwi mboka, efandisi mboka, ekonzi mboka, epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka. Ya na biso bomoko ya mboka oyo. Na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One Love. Bienvenue fidèles téléspectateurs, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs, à tous les internautes qui nous suivent partout dans le monde. Vous qui aimez cette émission Meni Plus, une émission qui est présentée par votre humble servante, le leader Pinzambe à la lettre R. Ritpunga moi, la tata de Julia Katalai, ma princesse. Nous avons souhaité binonyo soba meilleurs vœux, batonyo soba pensa kaya ko salanga ba remarque, ya kotine de langa ba testo vraiment, merci vraiment na bosani binote et merci na Marla Mimosa ya Marlène Ponga soutenaka toujours Ritpunga vraiment je suis du cœur avec vous et je remercie Patrick Naswed mon vieux vraiment Oza Ebele vraiment pour nanga vraiment merci na Junior Kapaya Oyaza derrière la caméra et voilà fidèles téléspectateurs aujourd'hui vraiment nous allons parler sur l'actualité kaka ndenge boyebi ke émission o elobela rabino na biloko eza ampleur o eza mikolo na eza yango quoi et na cadre ka ya FBI na salaka wana pona okitela bino ko sala bino ba recherche et lelo na lobeka na otikate na zakaka na otikate na zakaka wana pona luka ba recherche na luka ngo fofo ba rimer ebima ke bele boyoka na sala na lule ba eza mutu moko benga depuis loin aibisinga mérite punga mais comment ça fait-il au sale émission mo bokomi ba kimine be bima vie bravo Trido mais yo moko talango donc ye moko kutu viango et c'est qui si donc dit jamais vu dit jamais attendu quoi mais voilà fidèles téléspectateurs sans plus tarder aujourd'hui na yamba ki papa na biso moko boye Patrick na souhaite na bisingariti yamba papa na Charles abanga quel côté si on a ligne qui n'a pas papa on banga quel côté comment parce que atanga pe munazala nga FBI mais on a un peu na ba réserve quoi mais ba bisinga papa Charles banga quel côté on va parler à propos ya makamwana organisation ya de ya Marie Misambo oyaza mutu moko ayebana partout dans le monde mais la sœur atika kibiso mais to linga vraiment to eba vraiment avec beaucoup de précision parce que ba te belé ba fingi même ba soi-disant pasteur ba salibo mais aujourd'hui vraiment na koyoka makambo na source et les cas qui ndenge nini et sans plus tarder déjà na pesi vraiment bonjour et meilleur vœux mon pasteur. Merci beaucoup ma sœur Rit nazane sengwa ko ya koyamba yo pe ya ko répondre na ba question na yo nzambe ya pambola yo pe ya pambola bande konyoso bazolanda biso merci parce que bazo reconnaître que papa Charles Lo abanga kate parce que za mwana ya tout puissant oui le créateur donc to banga te parce que nazaka mwana créateur PPVP il faut les kaka quoi parce que boye binga sona fongo les amis sou donc PPV vraiment il faut les kaka et papa Charles vraiment na linga qui vraiment on a ba vraiment aux allez na matanga ya Marie Misambo vraiment en première d'abord tout le belanguna nous et les kende na matanga ya sœur merci omoni na zoloba de tout mon cœur et toujours ko pesa ba condoléances na ba relation nyonso ande ko Marie Misambo ti nazo solo la boye tozo solo lango te na esengo ya moto akufi po moto akufi baswana galisu na yete azala moto malamu azala moto mabe. Alors, ndeko na biso akufi biso na vision na biso to benga kokufa te to benga kozonga kokufa ezali mutu oyo azana nzambe te asaleli nzambe malamu te atosi te d'autant bozolba akufi ezali lokola mutu oyo azana nzambe te mais biso toloba kozonga soki mission esili na zongi. Notre sœur akufi personnellement et ça la kenga pasi nanga ya liboso nazalaka soki moto akufi na posaka ba question akufi netanini azalaki prête ou azalaki prête te liwango ekuteli ye na lolenge nini parce que tango to ndenge boloba kokufa après yango il faut moto akende soit na nzela ya droite soit na nzela ya gauche. Alors, tant que notre sœur a koufi, personnellement, et ça l'a pasi makasi, ngai pambate bomoni ango même na bilili, ndenge peuple congolais à la kisi, kolela na ye pasi na ye.
mais loko moko ekamwisaki ngai tangu ndeko akufi na lobi boy zoka tozala na richesse moko na mboka toyebaka te tunanga richesse nini ko reconnaître moto ka soki akufi mutu nyonso alobi ke ndeko azalaki malamu et ça m'a fait mal. Le qu'on appelle papa Charles nga na télé milango parce que bato ebele ba lobi congolais c'est comme si que loko akufa ki azalaki emete ngwana akufa ki to comment parce que nga yebi la sœur mutu nyonso banda ko linga ye. Non, mutu nyonso te ba banda ko linga ye parce que Yesu tala nzambe bato balinga mai na ye ne balinga ye te. Yesu mwana na nzambe aye ko bikisa bato asekwise bato na Israël est-ce que balinga ye Bible zolo bakuti ke soki bat nyonso balingi yo bozali so ya nzambe te. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Bato nyonso balinga inde ko misamo te. Mais pourquoi c'est dit à quoi alors? Kasi to zwaka preuve moko. Ndenge yo lobi balinga ki bato nyonso te ezana bato balinga ki ezana bato balinga ki te preuve. Bobsek na ye ndenge leki. Bobsek ya moto balingi leka kandenge wana. Ndenge leki ndenge ni. Tozo koma place wana. C'est-à-dire que ngana sepelaka soki olingi ngai te. Dis-moi clairement je ne t'aime pas. Le jour nazo zonga to oyo bozo benga kokufa parce que tu ne m'aimes pas koyate. Faut tout comme bongo. Soki nakufi nazalaki mabe. Bon, baswana kana bembete bien sûr. Mais tu ne m'aimais pas maintenant si moi ya koloba que j'étais bon. Non. J'ai trouvé des gens babanda kolinga mesamote onayebi. Babanda ikotonga ye. Pasteur to bayembi. Na ba pasteur na bayembi. Alors oui. Yoka ba lobani ndumba wana. Mon pagano wana. Mais j'ai trouvé ces gens ko bimisa ba larme ya crocodile. Regarde, baba no ba ndumba na tanga zaki enfi. Mais jour akufi ba komi. Nde ba hypocrite. Nde ba hypocrite. Toza na besoin ya ba hypocrite te. Toza na besoin soki olingi nzambe te olingi nzambe te. Soki olingi Satan bo lakisa biso ko olingi nani Satan. Alors nde kona biso akufi eloko wana esala nga pasi. Tout le monde ba lobi aza bien. Tout le monde ba lobi aza malamu. Or liwa ndenga yaka na mokili aza na ba raison na ye. Oya kotelaka. Na Romains 6:23 ba lobi le salaire du péché c'est la mort. Ezana mutu akufi parce que ya sali masumu. Ezana musu akufi parce que mission na ye esili fo azonga. Ezana mutu akufi parce que ngonga na ye akomi mokolo age beti akei. Mais mutu ye moko aye baka akufeli nini. Donc nous pouvons tout dire, témoigner. Mais ndé comme ça mo ye moko ayebi ndenge akufeli. Alors notre sœur akufi tomoni ndenge tomoni. Et loko mosusu elekelinga ezani. Mutu akufi. To bandi olela n'est-ce pas? Bato nyonso bazolela. Olela ndeko na biso akufi. Alikufi. Bon, na tuna motu na yebi ke ngana kana ko répondre bino bolinga batu na bino te na ba plateau na bino. Na otuna kanga mona répondre. Bon, to bando lela nini? Je pense que soy moto akufi tozo lela posa na biso ezalaka akufa te. Azonga. Mari to banda ko tongi mari babanda ki ko finga emazala kaka. Sikoyo na yoki cri na mama moko. Ke message moko eye. Ndeko na biso asekwa mama tumba naza convaincu asekwa mena ko kenga moko te longo na basali ya nzambe les jours bazo bimse na mort nakozala wana la maman s'est sacrifiée à ye awa na koti na état d'âme na yete parce que moto na ba jugement na ye je prends seulement cette fois kondima wana ke azo sekwa aye na mort que yo monaki aye na mort kutu ata ko mona te ba lakisi na journal JTC. Balaksi yangu na lane una sango malamu. Na sala ipe intervention na sango malamu. Na landi, na morgue. La maman qui témoigne, je suis là. Ba yeb c'est bon, fanda, oze la tozo koti sayo. Ya. Minute. Mama zo sutuka kore, zo sala nini, ezo kendi. Le kamba yaki ko sala, mokili eboyi. Elo kote. Mokili eboyi te, bofandi sa ki azela. Bafandi sa ki azela. Bon, on a la qui tout est na lobby hein ba vandi si azela organisation batu bakoyeb sabiso bien biloko wana soki bazana bo solo soki balinga ginde komisamu il faut que nous retourne président MCC
faut tout na pas Patrice donc directement sur olingo lo ba ke frère Patrice aboya ki mama kota. Na lobby information y a bien y organisation faut tout na frère Patrice. Na lobby te frère Patrice aboya ki mama kota. Faut tout na frère Patrice comme président. Na betele maboko préso. Na betele préso Patrice Maboko parce que j'ai travaillé aussi avec lui. Na betele maboko. Amati grade te faut se pela na grade à moninga. Tout c'est bien. Et ses frères là, Patrice a déjà chanté pendant mon toit, c'est quoi? Dès que Bazoa qui crie wana ya résurrection, Batwa li bosso ya quoi appuyer résurrection. Faut être la musicien chrétien parce que d'abord collègue na bango. Batwa mi balé il faut appuyer résurrection. Ba pasteur parce que maman mi samba bando ke yemba na l'église na bango. OK? Mais il y avait une police qui travaillait en collaboration avec la police. Batika maman bato le banda et bembe bimi. Bakena ebembe. Bakena ebembe. Na stade. Landanga mama. Kolanda. Landangai. Tozo kende. Mama mokolo. Bopesaka ye punition. Ya kolandaka ayasa la mosala. Boboyi. Et puis que la Bible le dit, je suis à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai chez lui. L'Apocalypse 3:20. J'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. C'est-à-dire so boyi nzamba okotate. Okotate. Alors baboyi. Bref, basalenine baboyi. Voilà, fidèles téléspectateurs, tout ça na kaka na émission la bino obolinga minu meni plus mais papa linga na loba un peu lourd moko na yoka ki pe ba rumeur. Donc je l'ai bien dit vraiment beau déformer information na ngate vraiment fidèles téléspectateurs na linga bino mingi na yoki parce que moi j'étais là sur place na ebembe ya la sœur. Ben c'est bien sûr que maman yaki paraît baboya ko kotise ou en tout temps on a nous entre parenthèses. Mais balobi bayebi singari ti yo ndima mama na ose kusamari misa mama na lingai kaka asala bongo po azwa succès. Mama na ndanza mo mama na sekusa combien. Mama na ipara bebisa libala bato azwa frère bato biloko mo ba bongo bimi. Apo ngatel c'est que maman ngoza avanti o te bino boye bakaka ke mama na sala ki po azwa succès que prophète mo po donc po azwa succès quoi. Omoni ma sœur ce qui a bébé ça qui libala bat ba ke funda ekas ba ki na procès biso pe tout monde. Notre problème, c'est que même Jésus-Christ, oyo bato ba olanda lelo, sans qu'on croire pour na kolokambong, tangwaye na mokili na vie éternelle côté ya sangomalam nanandimai, ba benga payer Belzéboul. Mais notre problème, c'est la plupart des sorciers. Hein? Ce que oh mama wana boy, le sorcier, o babando linga kolia mikwana misunna komela makila, ba ke mela kasi, ba mela batonda. Même si Moutouazan Nganga, je te pose une petite question. Na favoriser Nganga te. Moi na no akufi bozo ke na nzela Nganga. Botel misa mwana, botel misa wana Nganga. Molimo na yena moni bachango na nzete, botel misa na zola musa mwana oyo. Iyo mukolo mwana solinga mwana na yo. Iyo koleka po azanganga. Ba médecin basala ka batreta ka bato basala ka bato ba opération. Bo kiltis na kati basate. C'est comme opération basala bato babika kate. Problème na biso ezala ki la résurrection de notre sœur. Bon, mais na lobi boy. Bon, pour na nini batiki était. Raison yo ba boy kasi. Ba prouver biso raison ba boy. Pourquoi batiki était amekana non magina ye. Ka ba fonti ko sakana na nzota mo. Mais bango ba sakani pe na nzota mo wey. Nzota mo wey, ba nyos ba déclarer de gauche à droite, ba ke kunda yango, ba peuple bazoya. Bato ba sotoka cortège kota na kati ya jeep on dirait ma sœur azala capitaine ya la police to ya armée to ya wapi nzoto ezokene na jeep na ndenge ya kisoda ndako kwe banani basaka na nzoto notre sœur en réalité moto aye koloba ase quoi to moto yo asal basal yo balingi nani asaka na nzoto ya notre sœur 1 2 je vais vous dire une chose ma sœur Nzambe ya ponaki ya salela Nzambe. OK? Ma sœur nabo mutunaye. Wana c'est moi qui dis. Nabo mutunaye a essayé komeka lokolo net na rivière ozo meka mozindo. OK? Oui. Wana ye d'après ebengeli na ye. Ache lokolo azo meka akekuna ameki ake awakei ake akei.
Tango azo mekaye moko ayebi ba secret. Ma sœur azana ba secret. Et si on a empêché ce qui va boya qui plus on lo ban tant que moto molimo. Ce qui va empêcher plus ba sala nzamba bondela ala moka. Parce que tala na bobsek na ye. Pas de prière, pas de prédication. Mais pourquoi tout ça? Akasipo yebake, bazala na raison na intérêt. Raison na intérêt, quel intérêt bobo ya kosambe na ebembe ya serna. Oza mwana moke, omoni na mokili oyo. Tala moto azanango. Ezana bato bakoya ko étoile na yo soki okufi na mokili. Or quand nous prions, attends moto tango akufi, puissance ya Nzambe protège ka moto. Même les sorciers ba yena butu ba okoka na cimetière te. Ba okoka te. Yango ba cimetière mosus, yango ba cimetière mosus. Eza ba cimetière kondimate ba ke kundo kuna. Tu vas me comprendre. Tangi kombo te me ba cimetière mosus. Eza na bato mosus na mokili za bato ko tambola na bango te. Si notre sœur a c'est quoi qui elle allait vous prêcher, vous dire boke babo tambola bo sangana lisos na bato te. Na bato banani. Na mokili eza na bato moni otambola me apola. Ake concert bato ba yenzoka banzinzi. Na mokili eza na église pola. Pasteur tia okende wana nzoka banzinzi ya bendaka monde ya ténèbres. Soki ma sœur kaka ba mpesha kita la moka. Bolinga boyo ba témoignage. Bato balinga ba lapa. Ayoka ba information n'est pas nzambe to. Non. Physiquement, ma sœur a courtoyé tout le monde. Oyoke loko bazolinge ming. Balobi azalaki na bolingo ya moto nyonso. Vous comprenez? Nzambe pesa na bolingo ya moto nyonso. Mais Nzambe moto alobi na biso attention votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Botale loko elekeli ngai. OK? Tangu Yesu Bonda yoka ibato moso balobi soki eza penza ko sekwa ya Nzambe volonté Nzambe foka ke kokisama. Tangu Yesu akeko sekwisa Lazare. Lazare d'abord était d'accord na Jésus de son vivant. Famille à Lazare était d'accord na Jésus. Mais tant la tango bazo lancer message à ko sekwa ya ma sœur. Au monde même intervention famille que nous sommes d'accord. Au monde même intervention ba chrétien que nous sommes d'accord. Nanga to loba na famille ne banani ba loba parce que sa maman la pauvre maman boyo ki la emawa. Te na fingité. To loba biloko yo poto linga ba bazala na vie. C'est notre maman. Mais tala le cœur de l'homme. Boye bien ngote to traiter loko moko sa capital. Pour na ko casser ba puissance satanique ba venturier. To comme que mission na yo esilite ndenge tozana yo boy to vandia okweka okufi natika yo bazwa yo bakekunda yo ndengo zo kosala nga ba interview non faut la muka zongela mosala ngongano ekoki ese ngongano notre sœur ekokaki bolanda bata Nzambe apesi Nzambe azui bandoki les sorciers tuent aussi les gens Nzambe apesi Nzambe azui Kayen zo boma Abel bozo mona bien Kayen bomi Nzambe apesi Nzambe azui il y a certaines choses qui si tôt ou si tard. Ezalaki tout parce que y a zalé moto SOS Nord Sud. Mais papa yo uso lo bali nanga akeba tebe babando lingeti metango lo babongo. Non, je vous dis une vérité que notre sœur Nzambe aponaki mais azalaki na ba vérité et loko posa ya résurrection yaki po assez quoi a témoigner pas pekisa bato. Botia lisusu makolo de gauche à droite te mokileza mabe mokileza ya kopola. C'est chrétien ba yebelo ka wande to yebendo pozala. Ya. Omoni Paul, o bakose la ka ona kati ya ba pagano, Paul a comme pagano. Na kati ya ba melidiamba comme melidiamba, Paul a se amelaki diamba. Non. Biso tozana mosala ya kondima bango ndenge tozali to tei o ya kondima évangile a changer quand. Paul a koti na ba pagano, comment il ba pagano te après chef évangile ba bongwani. Notre sœur que j'aime beaucoup molimo ne pe manakimia akota ki na kati ba pagano combien ba témoigner ba musicien wana mokil combien ba témoigner to bongwani ba tiki ndenge Carlito atika so balima prouver biso baza dans les bons c'est pourquoi ba musicien wana bazozo audace ya koloba biso na bango to musique moko est-ce que c'est vrai parce que ba imba podium aussi omona na concert ya Lor Mbongo moto akufi omoni Yesu Nzambe aye na mokili na Jean 17 azolo ba papa bato pesa kingai baza na mokili mais baza ya mokili te
papa battez la bango kolongola bango na mokili te battez la bango. Pierre alobi votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant. Verset mosusu alobi quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Abel akufa cause ya confiance wana ke yaya na ngai. Yaya na ngai mabe kotika la mabe ateze pa yaya na yo soki tolingi un Congo tout puissant. Mabe kotika la mabe malamu kotika la malamu. C'est pourquoi je dis que notre sœur a valorisé la musique. OK? A valorisé musique. Mais peut-être malamu na ye ya ko recevoir tout le monde et ko ki pe ko cause ye tort. Mais on va faire faire la maladie ni précisément. Bon, soki batuni minganga bakolo ba vérité c'est qu'on peut bakokosa mais ngana kolo ba akufi na maladie ya mokili. Comment ça? Oui. Mokili. Maladie ya mokili ezalaka. Maladie ya mokili. Parce que mokili elingaka bato te. Ndenge ma sœur azana zaina banguna na ye belé. Yango sele ka kufa. Nalobi azaina banguna na ye ebele banguna basala ka démarche mutakufa. Ti balanda yesu ka ne kuluso akufa. Ti batobola Samson mis banguna. Alors preuve tango crime ko ebimi. Ndeko na biso to sambela la moka. Baboy. Et loko elekelanga baboy poso ki asekui ako dévoiler ba secret ya ba sataniste. Ba sataniste, c'est-à-dire que na uta ekoloba awa. Na ndenge basungaki na mission na ye, azali na relation na tout le monde. Relation profonde. Na bagesi profonde na tout le monde. Alors na bo mutu ayebi ba vérité belé. Na molimo pe ayebi ba vérité belé. Alors soki ase quoi ki na ndimite kalinga yeb sabatke. Bokene musique wana ezalaka bien. Bokene pas comme ba camarade ici ya bato azala na bango. Linga lapa. Alapa. Tuna riche oyo babeta kalisolo ya riche na pauvre Lazare. Tangu riche ake kuna azolo banini. Alubi bokene ko yeb sabandeko nanga ba bongwana. Nani ayebite mbindo oyo musique ya mokile memi na mboko oyo. Nani ayebite? Et l'atelier a battu baby à cause kutu na sepel ne l'atelier ndeko na biso ndenge biloko alata kawana soki ekanga ki ba musicien ya profane kitoko parce que ake ver bango et l'atelier wana ko bomba nzoto mobimba kitoko mais eloko te ate yaki mbumokolo na lelo ekobota ta lobi mais boke bana mokili bandeko bazolanda biso bana na nzambe ba pasteur ba yembi bolanda tele yenge mokili ke zala na bolingo na moto nyonso nto linga moto mekeba. Parce que le temps nous fait de fois nous parcourons derrière le temps de ceux qui n'a encore le bac frère Patrick ça sala bien dinga boya ki ba musicien au babetara au basala musique profane ba yemba na matanga ya sœur to comment fo bazala mais ba yemba nzemoni ba yemba ka ba nzemoni nzambe ya débat baba ya ka ba yemba ka. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ba yemba ka ba nzemoni nzambe. Bon. Omoni mas. Bino boboya kayemba. E ba lobi kutu ke ba pasteur no so bazali kana baza ba hypocrite. Ma sœur Zelena ifse loko moko yembangu. Omoni nzeto ande ko mari misamu. E kokani na Jude chapitre moko ya Bible. Jude à partir verset 9. Nzoto ne kokana nzoto a Moïse. Makambo eleki na nzoto ande ko misamu. Makambo eleki na Moïse. Moïse akufi. Nzoto na ye. Ba Jean ya Satan ba ekozwa. Nzambe lobia wana mosali na ngai mbangu atindi banjelu na ye bazwi babando benda nzoto ndeli kambo esalimi epai ya ndeko na biso misamu mais oui babendi nzoto te mama si parti mosusu ye asekwa parti mosusu akosekwa te tokokunda ye bazwi ye mbangu bakekunda ye même bato balingaki bazali na besoin bamona te elongi bamoni te na yebite biographie bakendo pesa ngo kuna na cimetière yango to wapi na yebite. Alors ezo sala passe tomi batela to salela nzambe comme il faut mutala ezana bato na mokili ba ponama pona mosala nzambe basangisa kango te
Bon, sala nzambe et place tombé lo basangi sakate. Le corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Basangi sakayangote. Mututa za parfait. Vous avez lelo? Oui. Motote. Rapport qui n'est pas JB, mututa za parfait. Te. Mutuaza parfait. Et ça peine à mutuaza parfait. Mutuaza juste. Et ça peine à batwaza ben juste. Vous comprenez? Mutuazali vrai. Et ça peine à ba faux. Pourquoi on dit il y a des faux pasteurs? Parce qu'il y a des vrais. Si vous savez que dans l'évangile, il y a loi na pharisien. Jésus a confié na kulusu pour que bisoto comme basanto. Moi je travaille comme mon santo, pas comme étant mon santo. On a yambi yes lokola mo konzipe mo big lokola. Ou bien na yambi yes mo konzipe mo bikis. Lokola comparaison. Donc yambi était. Ah. Pourquoi Yesu a koufi? Yesu nda yoko laksa biso ke tala okotambola na nzambe boye. Siko ya koloba ke nul n'est parfait. Évangile on a besoin ngwa. Kasi seka bato ba obimela. Na landa musicien moko ba musicien profane. O ba lobi pasteur no salingi débat aya awa. Nde nazozela ba benga ngato kende débat wana. Alobi to benga. Alobi te bango pe bako benga na lancer pe appel. Na ça na besoin ya musicien nyonso o ya ko sala débat na ba pasteur. Je suis prêt. Alobi o monete bino bozoloba musique to sala ke ndenge moko bomonete mwana mwasi moko bayaki na mabanga ba bomaye Yesu alobi o ya sala lisumo te abeta ye. Mais il faut continuer na phrase ça na suka s'arrêter na suka. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne pêche plus. Pourquoi toucher ki wanate a toucher kaka o ya sala te ba bomaye pour a continuer kama sumu non ndeko bato ba bebisi mboka mboka zo kufa koza kondimaka n'importe quoi. Alors bato bayebi ke toko sala masum mukolo na kokufa ba ko témoigner ngai. Mais bato wana mokili bazo boka na musique na bamba lobi to kanisa ki oza ser en Christ nzoka ser en crise. C'est-à-dire kasi ba jeton. Pourquoi tala soki o moni ka yemo wana pa loba ke yo moni muta masum Yesu a mona e bien. Soki o moni mutu mokili mo pagano akomi ko sakana na ndako na nzambe. Loba bato yanda ko nzambe bato ba pese faveur. Vous comprenez? So moni mama moko ya mokolo kamwana moke aya zo beta ye na tolo loba ba yebani. Oui, mokili ko saka na biso te. Muka yemba ba ke yo moni muta masumu Yesu yo mona e bien. Juger point. Awa nazana ko zoate mari muta masumu. Nazana ko expliquer biloko likolo poto kola. Pe bato na nzambe basalela nzambe comme il faut mboka ye comme na niveau mosusu. C'est pourquoi comme on a bato politique basali mabe. Bato mokili basali mabe mokolo akufia yebi ke bako témoigner ye azalaki moto malamu azalaki boy nzoka ba hypocrite. Bato bazolela moto ba hypocrite balingaki yete. Nde biloko na to lingi yango te. Mais basona kana bembete. Mais ozalaki aneta ke pasteur conseil no pesa bato benga ka tala mupanzi aya tala bolo ba na lolenge omoni Yesu. Omoni Yesu akuti ba pharisien na ndenge na bango. Yo ke sika Yesu abenga pharisien moko apese conseil. Atei kaka akota na ba temple azoteya. Conseil na ngai nde micro na yoyo. Mutu nyonso kolanda azwa position. Ndako nzambe komi na kisi. Musique ya Yesu ekomi na kisi. Pona nini bato baluka richesse, bato baluka mbongo. Alors pourquoi pas tozonga mbango na mokila molimo? Mot de la fin non alors la famille na batu so na ba musicien profond tout comme chrétien. C'est bon na bossa no kulba organisation ce que les kinini. En bref au ça mot de la fin quoi. Na batu so ba Hollande et en plus pe yebisa biso organisation les kinini. Pour na yo ki question qui peut président, il y a MC Salia Kimbongo, ceux qui peut mbongo comme na famille, ceux qui peut on a mal organisé les deuils tout ça vraiment. En bref vraiment. Célèbre un amour parce que le temps vraiment nous fait défaut. Donc voilà. Organisation Foboto na mingi AMCC comité mobimba AMCC mais na côté nanga na koloba ke par rapport ya ba information reçue parce que biso peto komi bato atina na kati ya Congo dès qu'il y a un problème il y a aussi bato ba informa ka biso hein pour tous à l'actualité même un journaliste ça qui na yé débat na site moko songolo il y a lobby que organisation et l'équipe malamoté a lobby ba botoli AMCC et Bembe. Ba botolier et Bembe. Organisation l'équipe malamoté. Donc ça c'est aussi pété mais c'est vrai l'équipe malamoté. Mais félicitations à l'intention bazala yango parce que programme nyonso président ya AMCC a pesaki en tout cas yango te salemi.
oyo alobaki kozala boye yango te esalemi alobaki kozala bon mayebaki pe te ke degré ya population eyaki ayebaki yango mpenza te je pense population asali nini degré ya population mabanga population yaki ebele ezalaki na bato bayaki na menace bana tiango bayaki na menace en disant que il faut tomema ebembe tokoti yango na masina sikoyo oyebisanga so baleve du corps 14 ebembe koti na tiango ebima erni mpo bakunda erni bana tiango baza mayele bana tiango bayebi ke marie azalaki ya moto nyonso na respect ya corps bazwaka ebembe na morgue boke nango na ndako ya famille boke nango na église esika bandosambela boke nango na neto bana tiango aza mwana tiango boke nango na terrain moko ya tiango baleli moto na bango nde boye na ye nesika obsèque kosalema lokola na stade de martyr donc soki tiango akosilika donc basalaki te ndenge barespectaka nzoto ya mowei ça c'est normal faut basilika mais ezalaki na population c'est normal degré ya population eya bato balobi di jamais vu na ndako na bango bakendeki te d'accord bakete donc vraiment badéshonoré siko na stade bake na ye na stade mpona ni population na stade mpona population nyonso baya babangi te na stade non batika azalaki moto ya bato bokumisi awo azalaki moto ya badésordre banda kosalami fe batika bato bazokweya mutu moko fi moko bokutu baviole ye bato bakweyaka papa biso alobi sécurité oyo batiaki ya kotombola corps batia na jeep ya la police mais sécurité wana nde la police alingi asala baviole moto te ezalaka bongo nalobi Mose kutu président de la république akufa omoni ebele ya bato est-ce que des ordres ezalaki non wana eza raison te ma soeur wana eza raison te azali moto ya bato il faut bazwa ebembe bakomi epa na bango bake place bana tiango basengi eza bongo tala mokonzi fo sala pe oyo peuple bazosenga yo po balinga yo mpona nini tosenga nzambe salela biso boye nzambe asalelaka biso te kuta apesa biso na biloko ebele ya ofele fo basatisfaire peuple fo basatisfaire biso siko nakoboya kosatisfaire peuple nde bakobuka na programme ya AMCC malgré bakondima te okomona bainformation tozopesa bakopesa le contraire mpo babanga bata mokili donc eleki malamu te finalement et totalement eleki malamu te na biso nyonso baolanda biso na Suède bamama nyonso mbinga baolanda biso na Suède mot de la fin mpona bango nzambe abatela peuple congolais mpe abatela bana na nzambe nyonso bazolanda biso tozala na susi ka ya lisekwa tozalaka na susi ya lisekwa nalingaka te nayokaka congolais moko akufi ata azalaki moto mabe nalingaka koyoka te alors malamu tobunda bacongolais bazala vivant moto na moto akufa na ngongo nzambe abongiseli na ngonga oyo nzambe abongiseli eno bamort moko fabriqué alors tokomi na temps ya apostasie na confusion il faut nzambe atelemisa église ya sika révélation ya sika oyo fo bato bakota po église enuni religion ebomi bato ebele alors nzambe asunga motema ya moto na moto azwa position na ye ya kotambola pour un Congo tout puissant mabe oyo nyonso esalemi tomona yango lisusu te eleka ekende voilà. Merci vraiment papa na ndenge ondimaki invitation. Oui, merci ma soeur na pamboli yo na mosala kitoko pe ndeko oyo azali na caméra. Oui, pe na bosani te ndeko Patrick. Ndeko Patrick c'est un frère pour moi. Vraiment sans vous mentir, mosala na bino sepelisaka ngai par rapport que botalaka te ki mobola na ngai. Oui, ça je vais dire botalaka te ki mobola na ngai, mais bozo compter plus message on nzambe apesi ngai. Donc nzambe apambola bino koleka, apesa bino on apesa ka bino te. Merci vraiment, déjà sur moi que Mathiezao, mais numéro est comme maman vraiment pas grave, numéro papa c'est écrit au bas de vos petits écrans vraiment. Patrick n'a sort vraiment au sabi ce faveur ya comme numéro ya papa pour talaka ba l'autre là va compliqué ndeti ka ndeti quoi. Et là je dis vraiment merci na junior kapa ya wetu quoi wana kwaza ya nga quoi mon caméraman que derrière la caméra et merci na ba frère nga au baza ala moni
télémisinga ba caméra du jamais vu quoi. Vraiment merci na Esther Magaboyo za maman Esther nanga. Merci à tout le monde et joyeux anniversaire encore na maman princesse Julia Katalai. Merci à la grande famille Pungana Bosente, ma copine de dedans nanga moko privé personnel Sarah Moukeba et merci à tout le monde qui aime les leaders Penzambe à lettre R, la femme du chef qui est moi. Un réel plaisir a été le nôtre parce que vous étiez là nombreux devant vos postes téléviseurs, très nombreux devant vos tablettes, devant vos ordinateurs pour suivre cette émission. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir, portez-vous bien, on se voit au prochain numéro de cette émission. Vraiment, bye bye. En toi, si tu veux ya mboka, vraiment si tu nzamba pambola bino. To lingi ko maka c'était comme à niveau même à télévision. Azo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka, ezwi mboka, efandisi mboka, ekonzi mboka, epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka. Ya na biso bomoko ya mboka oyo. Na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One love.